nazangaki ko ajouter na bolingo yoza méchant yoza gourmand. Ouais, Congo Promo TV, toujours en direct. Bolanda ba Potonios Belgique, ba la Potonios. Ouais, balobi Raf Ngindo, Congo Promo à suivre. Come on Yambi. Toujours idéologie ba Bibolandango, le solo oye. OK, et Simbi. Aspect. Te ma solo c'est fond mais silite. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com. Chez Raf Ngindo. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce qu'il est tous à Boston ou en Raf. Congo Promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Donc qui ne doit pas biso de côté à tina bakid. Tara Congo Promo, to kota partout. Bango ba limiter sur le kota partout. Donc on a biso Congo Promo numéro 1 ba site tout. Congo Promo. Ouais. Pour Congo Promo bi Congo Promo né au site pendant ma BT pena pour ça site dans le niveau des États-Unis des fois. La qualité c'est notre passion et votre choix c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. Toye na studio à RTNC tomoni elenge mwasi to éviter to koloba elenge mwasi azali nani azosala nini na kati ya studio. Ouais, elenge mwasi azali chanteuse na kati ya groupe Anti-Choc ya grand-père Benz Boziana. Abengami na kombo ya Pasira Faila, donc Patience Faila ou Pasira Faila, donc waneza ba kombo nanga. Mais Faila lelo to ye na cadre ya réplique to za na ngo émission temps fort, ça dit to le temps où ils a fort. Ouais. Beaucoup plus babiloko oyo artiste bazana ngo na terrain. Faila te écouter na studio. Et loko nini o Faila za ngo na kati ya temps fort. Ouais, loko to za ngo to za kolambela bana ya kisasa bana ya mokili mobimba. Toute une histoire, il y a grand-père Benz Boziana, tous en studio, bakalaté d'ici décembre et kozala sur le terrain bakuyoka. Tant nini, hein, donc tant fort nini to lambeli bango na kati ya masolo ana toute une histoire donc baza déjà ya kosepela tous en studio ndongo kutinga na studio donc ils ont un cadre de préparation et album na biso toute une histoire yango toza kolamba yango na kati ya studio ya RTNC. Na kati ya toute une histoire. Bo bombi combien de titres oyo toute une histoire contenue à demande à public basenga ki ba remix ya banzembo za kala dans na kati ya ba remix on a toujours ici ba Reine de Saba ba Doucouré ba Fleur de Lys ba Switzerland do banzembo belé ba ko découvrir on a kati ya toute une histoire mais to bosani pété na kati ya toute une histoire to tie moi 4 banzembo peza ya sika po biso to za bato ya sika do bato ba yemba biso to interpréter bango mais biso pe photo ça là ba œuvre o ezali ya biso donc la toute une histoire to bakisi net ba Vince ba Liebo Grevi Matita Futi la Liebo ba Maître Costa ezali na kati ya toute une histoire ba koyoka mais to yaki to sipona ki grand-père na Faila l'autre fois na studio tout monde yemba ki ba nzembo roi c'est ba Kaimbe Chetemba tout ça et bité yango pezaka na kati ya il y a toute une histoire parce que tant fort il y a découvrir de l'eau maini ya sika oyo Faila bombel batna kati album wala album oyo ezalaki na ba Chetemba ezalaki na album fiko ezaki eza déjà le passé c'est l'équipe mais auto za ko lambela bango ezali toute une histoire ba okuta net Fleur de Lys na mbe mobimbanga moko ba kokuta ba Vince ezali na kati ba okuta ba Maître Costa Grevi Matita Futi la Liebo donc banzembo ezebele nzembo yembi oui ko sala akapela ya yoka sika okoti na temba hein osali moi mélange ya moi ba biloko presque oui parce qu'il y a besoin de kati temps pour le moment to le temps fort na temps fort toujours le rotabilo on se dans le terrain
oyo bolinga bosala ya sika na oyo ezalaki bato bacomprendre te bozongisa yango c'est-à-dire toza nango na kati ya temps fort c'est-à-dire elakoni nyango temba nazangaki koajoute na bolingo yoza méchant yoza gourmand kayembe temba nga nazali machine te bébé kayembe nga nazali ye machine te bébé tokuti yo en plein studio parce que vous travaillez sur toute une histoire. C'est vrai, temps fort, il y a beaucoup plus de valorisé. Makambo ou Bino Bossa, c'est quoi toute une histoire. Est-ce que vous vous rappelez plus dans le passé? C'est-à-dire les passés, vous rappelez plus dans le passé. Rappelez plus dans le passé. Jolie Deta, Des, Escola Miel, Betty Bis, Ndovika, et Lelo Faïla. Na bosani yoyo pe bosana nga lokola na efase darse yo pe fase nga lokola darse liko na loti ndoto yoka okende na yango na maloba ya suka na kolela bolingo ebungi na mbonge elimwe na mayo echoli nango na Kongo ya sika ebungi na mangengelinge ebanda boninga na melela yo mbondo yo pe obotama na yo bilinga bapase yo namonela yo na nzela ya braza mawatro moninga wapi nzoto darse mon amour nayebaki te nzambe nde bakobokela ngai malade boye likunya nyonso mpo na fiere na bawolo oyo nazalaki kolata ye baninga tozala simple yo jali maître ya vinanga Vincent pèlerinage ya souffrance na mboka ya bisengo oza exorira l'emblème bolingo na motema nanga Vincent chlorophylle pesa couleur vete na kasa yo nde pigma ya loposo ya caméléon ochangea badone yanga ya love ezalaki analogique commission numérique bakozwango na kati ya toute une histoire donc eloko nakoyebisa bato bazolanda ngai partout dans le monde star na bango vedette na bango chanteuse na bango oyo azosala makambo na bamboko na kati ya bakisasa ye yo Pasi Rafaïla bazela toute une histoire ezobima d'ici là d'ici décembre bakozwa clip ya kitoko bakozwa banzembo ya kitoko bakozwa remix parce que banzembo mususu grand-père ayemba na chanteuse na grande sœur na nga wana monsieur ezalaka na clip te bakovivre clip ya Doucouré clip ya Reine de Saba bakozwa clip tokozongisa clip nyonso oyo ezala te tokozongisa yango bakozango na kati ya toute une histoire ya grand-père Benz Bozi Boziana. Siko na lingi oyebisa na bato balandaka bato balingaka Faïla parce que Faïla na ba fan lebele yebisa bango pour le moment parce que bientôt là oyo le bilelo yango to chaîne internet pour ba se préparer déjà pendant kosomba album na bino na mois de décembre alors ko yebisa bango ke bato siko zolanda bazana besoin Faïla bazana besoin grand-père Benz Bozi Boziana batala biso na www.congopromo.tv5.com bobeta kaka na congopromo.tv5.com bokomona ngai na émission na biso ya kitoko les temps forts avec Nono Mutuwani masolo kitoko tozwami awa na Bikapi espace Bikapi esika o wapi to prometaki bino tokoya kozwa bilili ya ndeko na biso Faïla oyo azali ko évoluer na kati ya groupe Anti-Choc et pas ya grand-père Benz Bozi Boziana tolandaki ye na studio toyokaki pe tomonaki nini oyo ezali na studio lelo awa tozwami beaucoup plus na sika oyo bango bazali ko répéter elongo na bandeko mibali elongo na bandeko basi oyo tomoni na sika oyo Faïla awuti wapi po lelo ba mona yo lelo na kati ya Anti-Choc esika o grand-père Benz Bozi Boziana azali nauti dalenea nauti na ndako na biso
na banda ya koyemba na ba église na banda na ba église et puis le naza na kati anti-choc ya grand-père Benz Bozi Boziana donc na uti na ndaku église naza na kati anti-choc lelo epai ya leader sans polémique grand-père Benz Bozi Boziana. Oui, c'est vrai mutuni surtout azalaka na idole na ye. Faila idole ne ezalaki nani na bandeko basi to pe na bandeko mibali po bamona yo lelo na kati ya anti-choc. Idole nanga liboso ezalaki na président nanga leader nanga parce que ce que le bimuto banda idéologie à Banabasi à part le Seigneur Lay ezali le grand-père Benz Bozi Boziana. Ezala qui rêve nanga na zomo na ba grande sœur loko la ba Jolie d'État ba DS Mukangi ba Skola Miel ba Betty Bis tant banda ko yemba ne banda ko encadrer bango. Et banda ko sala nga pe pour ça wana mais âge banda ko permettre te âge ezala ki mokie. Na banda ko mi lobela mais un jour vraiment na koli il faut na zala pembe na leader on na yemba na ye encadrer ngai. Et le rêve nanga et latinzoto rêve nanga comme réalité naza pembeni ya le grand formateur triple B Benz Bozi Boziana leader sans polémique. Faila tant yo kotaki na kati anti-choc bayamba ki ondenge nini est-ce que okutaki bilenge basi mususu lokola yo si na mibale okutaki bayamba ki ondenge nini premièrement bayamba ki ngabe na kutano ba doyen lokola ba Denewade doyen na biso doyen Sadiko songa fiele chief Nabiso Piroger, 24 ans, donc doyen des doyens. Plus de 17 voyages à qui maraté. À Kenda, ba pote, ba PC, ba charge, ba passeport, ba musicien, donc à Kenda, ba musicien en Suisse. Donc à Kenango, P. Azongi. Ok. 24 ans de carrière. C'est vrai, Faïla. Tous on n'en est pas naïo. Quand Père Azate, mais tout le monde Faïla, Azana Bandeko Mibali, na Bandeko Bassi ensemble. Parce que la vie, moi si, à ton ambokate. Mais Faïla va ngambe a mibali boy na moni o bazo beta musique ya solo awa mais Faïla na batata na okutu parce que alobi déjà mon konza alobi kuna 24 ans d'expérience donc azalo ko la papa na yo mais Faïla lelo ozo beta na papa na yo ensemble yebisa na biso ezana ngwelo mo wa pasité poto zana yemo ko azali chapeau na biso nyo sur le grand-père Benz Bozi Boziana yenda pesa biso pouvoir wana na ta wana zana kati na bango baza ba doyen ba yaya ba papa bazali wana ngala olanda ka sima na bango donc lokolo kana sima na bango toza ko sala musala eza ko kende malamu donc euta ke pa ya yemo ko leader donc mafute euti na mutu ezotanga ekena ba chef eko kitana biso donc yango toza ko sala musala na kati anti-choc ya yemo ko grand-père Benz Bozi Boziana. Faïla oye na milieu oyo basi pe bele ba bimi ba s'imposer na musala oyo tout ce qu'on a anti-choc. Bandeko basi msusupe ba s'imposer na musique ba bimi. Faïla yé na lignée wana sika bandeko basi bazali. Relation oyo Faïla zanango na bandeko basi msusupe ba sala pe musique lokola yo. Ouais, na zana ba on a relation ya bien. Biso soto sala musala po to tombola culture ya mboka na biso. Donc to sana ba collègue na ngai ba oyo ba ya vangai ba oyo pe ba yena simananga toza na biso na bon terme toza ko sala musala po to pousser culture ya mboka na biso kende liboso ngoko sala kapela ta ya mokote mais banzemo la mona na kangi vraiment bien te des osenga il faut na ko interpréter lo comme ninga mabete et senga il faut na yeba yango pona sakana nango mais so ebisinga na sala wanda kuna biso na usala ngo mais baninga na yokaka nanu na maîtriser yango te donc ko sala loko ya muninga bien te et sala bien te talaka oyo et là to landa ba mokili mobimba donc fona sala loko ezala vraiment correct. Sansa,
La personne Jarako, ça la groupe un jour, tout ça l'album. Pour na ko songer ko ça la groupe. Na lota ngwata na ndoto te. Et la ngata na mécanicité parce que mbangu pema. Et belé baya na loenge na vitesse, lelo nzimwaka, position yebani bazomona na te balimo na circulation. Mais qui pour na lelo pour na biso bana basi zo senga faut ko zala na support. Nga support nanga ezali président nanga le grand-père Benz Bozi Boziana. Pona ko sala album na ko sala yango na kati anti-choc. Mais li bande anti-choc te. Producteur wa komona non azana besoin na produire Faila. Ayemba album. Na ko sala yango na autorisation ya leader nanga ye a signé. Ezali caché orchestre na ezali anti-choc. Na ko sala yango. Ke na sala yanga mo ke na rêver na lota na sala groupe vraiment le lote. Ezata na mécanicité parce que belé baya position ebana Kinshasa e bango lisusu te ba limwe ba bungi dono ki ko erreur wana te bandiko balandi bozo kanenge mama na biso Faila azoloba j'espère que bino moko bozo ka pe bozo mona ebele akoloba izate Faila to zonga ipana osusu c'est vrai na moni groupe munene asima na yo grand-père azate bozo gérer ngondenge nini yo moko ne mutu ozo sala nyonso pona bato bazala to grand-père atiki eloko moko poyo obimalikolo nango tozo yebate j'espère que bomoni grand-père Benz Bozi Boziana azate et to moni Faila na bande ko mibali na sima na ye ba doyen bazali awa mais Faila to moni ni tsazo ngazwa leadership parce que yona grand-père bozana ba secret mo bomba bino mibale non secret za kamusala secret za musala toza ko travailler en collaboration secret za musala ceux qui mutebi musala na yo il faut ka occuper moi place moko boy moi ndambo ya musala na yaki nango na ona ye ko apprendre pembe na ye yango esali ke nazala ona zali mais zanga te naza ko kamba mutaza ko kamba zali ye moko ba chef na biso bazali biso soka singa matembele I
namoni faila okata makinwa na bandeko mibali kutu ya mobozo ningisa bandeko mibali pembeni faila pe azana mwa singa wana au grand-père apesa ki obomba. Bien sûr nazana singa. Ah bon? Ah oui. Bandeko batali. Bandeko batali boyoki faila lobi ke azana singa. Bon, to zonga susu pana ye. Ayi biso singa ngo eza ya couleur nini? Eza ya ndenge nini? Pe ya façon nini oye alatela singa wana mama. Yebisa na public wana. Yo ola na singa. Yo no lobi ngate. Yo no lobi koza na singa. Mais est-ce que singa ngo eza ya couleur nini? Pe eza ya ndenge nini? Donc ça que singa wana po etufi bandeko no so po yo évoluer. Bonzambe mafuta. Bonzambe likambo mafuta. Donc singa na ngai kisi na ngai ezali premièrement nzambe et puis na musala. Parce que orchestre vraiment soki musala ezali te mawatro hein. Pocha lokolo awa il faut musala ezala. Lokolo nga nazali aseke nazana musala na singa wana hein ya bonzambe wana ezana kati na ngai yango eza ko sala pasi Rafaela. Bao bavandi wana public wana ezana besoin na yo. Totikela autant o la kisabango lisusu loko mususu oyo elekaki na ebite nzemo nini bosengi to sepelisa basengi Chetemba. Chetemba. Donc basengi Chetemba c'est que bazana confiance na yango. Oh,
bazana bandeko bazana mikila poto bazolanda yo bazana besoin na yo pe oyebisi bango nini osengi bango c'est le moment yango eza pembeni na yo parce que Raf Ngindo alobi c'est vrai bokoloba c'est vrai Raf Ngindo alobi non Raf Ngindo to sila na yo to moko oloba ye Raf Ngindo alobi ke alingi lelo faila aloba trésor souverain de Panama souverain trésor le manager personnel le souverain art oyo abengami na kombo ya Kalonji na de Panama alobi azana besoin faila parce que yinda tindenga ipana yo faila yibisa bandeko wala on a koyebisa ba cordon na biso ba chef na biso bazana kati ya Panama album na bango toute une histoire yango yo ezobi ma bakalate déjà to silisi ba finissage ba clip vient na minute nde toza ko lobaza na Paris ake ko silisa ba mix ake ko silisa nyoso donc basala ba pochette ba duplication ba CD d'ici décembre toute une histoire et kozala sur le marché donc nazo bisa batnos baza ko landa ngai album na bango leader na bango Benz Bozi Bozana opis na ya sika toute une histoire ba kokuta ngai moko leader na kati anti-choc leader na ah oui naza leader na kati anti-choc ah bon ah oui bana kini bandeko bamboka bapaya boyoki faila lobby il y a leader na kati ya groupe faila obangi polémique te non leader ezali ye moko le grand-père mais ngai pe naza leader na kati ya groupe ah oui donc na kati ya groupe yo leader mais au créer na côté simate non naza leader na musala nanga naza leader na kati ya groupe ah oui c'est vrai et puis ça bana bandeko bazali la poto ba bazali moi mi balé misatu bandeko yo lingaka ba balingaka yo balingaka faila et puis ça bango quelque chose ouais naza ko ebisa batu album na bango yango yo ba remerciement nanga nazo pesa na ye moko le grand-père Benz Bozi Bozana eskaza na Paris na famille na ye mobimba na bo sanité producteur na biso Christophe Mbenzu fils Okamba JP Loboko na Paris staff nyonso anti-choc na bosani bango te restaurant Butalombi bango nyonso na Paris na bosante grande sœur na ngai Hélène Faila dada aza na Bruxelles yepe ayembaka mama na Simeon na bosani te Petronel Benz mosi mosali na nkolo bambo tebele staff na ngatu ya Paris à Bruxelles l'architecte intelligent Simeon Musindondo bambo tebele na bosani te l'impresario Guy Sasa moi na Irlande na bosanité le maître et lumière Dino Sasa Kokoro qui voit mako mbongo qui voit Yeah.
touti kolanda wana balakisi biso danse ya lokota papier balobi boyiba te botriche te wana ezali biloko grand-père abombeli bino na toute une histoire album ezali kobima oyo asali remix ya banzembo nyonso ya kala pe ya bakisi bino 4 chansons ya sika oyo ezali biloko ya sika bokolia elongo na ndeko na biso faila alobi ya koyemba danger ayembi danger pe alobi abini danger pe image ya kitoko alobi ba image ya kitoko le boss on a déjà concepé la Trésor souverain art de Paris Serge Mpiana cordon abisso baza déjà concepé la ba image kitoko bandeko ya temps fort bino ba bozwi chance wana ya kolanda biso pembeni na bino bozala pembeni na biso boko sepela na yebike bandeko Angola bolelaki bolobaki ebele na yebike Nico Mokonzi ya son Angola na Angola olelaki biso yeyo toye pembeni na yo Gilles Ovangi na Angola olelaki biso yeyo Junior Konda na bosante Junior Konda na Angola wana yozo konza bango na ba côté ni surtout parce que Junior Konda yonde on comprendre yonde le père double on comprendre masolizande yangwana oui c'est vrai to komi na suka oui c'est grand-père na ebisi grand-père biso toza ko travailler kaka ndenge ala kisa biso kaka ndenge format biso toza wana toza ko travailler toujours en forme de toza ko senga kan Nzambe abatela na musala ke ko sala kuna nyosho le kana kimia azongela biso a bonne santé kan ndenge akendeki et au sala fierté na biso secret nini bozanango o bobombeli biso mikolo eza koya ouais secret mingi ezali ya préparation album sous demande ya public bat basengi banzembo mususu ya kala parce que na banzembo mususu ya bakalande babeta ezala na ba clip te siko tozali ko renouveler yango ko yemba yango na sika nango ya lelo bakoyoka passer Rafaela a interpréter yango et puis na ba clip ya sika donc toza na studio toza ko préparer toute une histoire ezali album ya grand-père Benz Boziana toza ko tia ba remix na kati et puis na kati ya toute une histoire toza na moi 4 nzembo toembeli Grevi Matita Futila Liebo Zolambwa toembeli Maître Costa d'Angola toembeli azana nzembo moko tozana nzembo toembeli Lucien et Bata bango na tête ndai baza ebele toembeli bango donc ekobima na kati ya toute une histoire baremia ya yos toembeli bango ezana kati wana bakoyoka yango toembeli ba Vincent ezali na kati ya toute une histoire donc Vincent Gomez ouais Vincent Gomez no bakoyoka yango na kati ya toute ya linga ba benga mingi maître Vincent Gomez respect maître Vincent Gomez donc bakoyoka yango pi toza ko préparer générique moko ya kafu o moni ba pa to fukami wana to kolokota de mutinyo soza partout à kolokota bozolo kota ko bata maboma to bobombeli toza ko contribuer na 5 chantiers ya mboka. Ah bon? Mokonzi mboka lingi salité. Gouverneur de la ville à l'obito kombaka chaque samedi. Tout le monde a kabat basimba ba Congo ba salongo. Bomoni balobi ke bazo lokota baboy salité. Eh Raf Ngindu les boss. Raf Ngindu les boss. Biso awa to boy salité. Bongo bino ko les États-Unis. Bolingi salité to boy salité. Po biso awa na cadre ya 5 chantiers, na cadre ko luka bongsa mboka. Tozolongo la salité nyonso. Trésor souverain na bosenioté. Mon manager personnel Trésor souverain Art Kalonji de Paris. Na yebi ke oza kuna ozolo kotaper ba salité na liboso anda kuna yo ndenge Faila lobi ke lokota ka déjà libela ndenge Serge Mpiana pe azawa azolo kotaye notre cordon tozongi pas ya Faila. Ouais donc bo lokota. Mais faut expliquer bana kini bien mayo. Tozolo kota ba papier puis toza ko bwaka yango to lingi salité te ezali cri ya Teombala. Bobeta kaka na Congo Promo TV5.com bokomona ngai na émission na biso ya kitoko les temps forts avec Nono Mutuwani masolo kitoko lokota yo dene wada lobi ale lokota papier golo mayambe dino lokota mboke komana propre yebisa bango ba te biso sana biso gato yesu na ça va bien. OK. Tolobi bozi au monde ça boy. Allez ça va bien au lati kitoko ça va bien makasi. Toeli susuna. Omoni yandi mosi. Anda otamula makona kino ya souffra trop. So tali ba nerombungu basime musindondo ba ida ba pia moto.
Et Yanimo, c'est bandina moto. Mais Yanimo, c'est aussi les gâteaux. Donc, viens là, Yanimo, si. Balobi, au bandina moto, n'a pas que le bozana, na jeep, le bozana bozana, bilo quoi solo collègue, osa kerango. Ah, azo déjà. Oh, Yanimo, c'est babi, osa déjà jeep pour bandana moto. Donc, Yangonde on a vu ça. Donc, tout ça, awa animation, eza pena eza animation mingi eza na kitambo, biso tozu licence nango toye nango. Donc, ils ont tout mon premier place donc, na minute toloba anti-choc frappe encore des gars. Tout ça toujours dans le système à l'eurota sachet, l'eurota papier pour qu'ils cherchent comme ma propre. Et en plus, tout ça toujours ça va bien, ma casse pour notre grand-père Albike, il faut tout ça la bien. Dans le monde, tout ça qui toque. Mais on peut s'amoter. Mais on peut s'amoter dans le bateau, bah au salanga. Mais bateau au salanga, ça va balé qui n'anga. Ali Denewa des bijoux Denewa de 5 étoiles. Ibrahim et puis Adamo et puis Lise, mon enfant. En tout cas, Banakin, Banangola, Bana Paris, et à Londres, États-Unis, et puis partout. Donc, tous on a posé un disque na bino zo kalamingite. Na pesi mbote na Constant Pachamo, na pesi na Ado Makola, na Luanda, Blaise Musenge Yansi, Papi Lionzon à Paris, Philo Ilanga. En tout cas, bosse la disque na bino ngona. Idéologie non cap sur le baraté, mais c'est pas un peu polémique à rater, pas un peu chanté. Donc mingi toute une histoire résoya, boyoka ba belle mélodie, boyoka ba nzembo bien, vraiment beaucoup se retrouver. Ba linga la bonne musique, pour musique ezoko ça trop. Mais tu es bino droiti, pas na biso insanité za raté, boyoka pena ba nzembo, boyoka pena toli, boyoka pena makamutu ya kitok. Na Lyon mettre ça pazo le meilleur. Ya ya ngwana ve na dolung ndeka to sola ki GG za kitoko na Luanda ba masa na ngebele tout ça donc tozoya. Bientôt là, merci, je vous aime. Okay, merci beaucoup. Bandeko, Tosuki, Tokomi vraiment, Nasuka, programme à répétition. Tozalaka na bato bazolanda so bazana États-Unis, na Belgique, na Paris, na mokili mobimba, ba Holanda biso pe na Kinshasa, ba vacances na bango soki baye. Tozalaka na espace Bikapi. To répétaka mercredi, jeudi, donc soki baye rendez-vous za moko na kin. Esika to sala masolo, esika ba kokuta star na bango, chanteuse na bango. Leader na bango na kati anti-choc ya grand-père Benz Boziana baya koyoka ba mélodie et puis base l'album na bango toute histoire ba mona ba ligne ni na kenango ba chant ni ba degré ni na embeli bango baza déjà ko sepela. Merci. C'est vrai, merci beaucoup. Ceux qui bozangi biso boye olanda biso ka na nzela moko na www.congopromo.tv5.com et pas ya Raf Ngindu les boss. Ou azokamba biso nande kona biso Serge Mpiana ou azali cordon il y a www.congopromo.tv5. donc botala biso kuna na bosanité trésor souverain il y a ba souverain trésor nazana yo ensemble c'est toi mon manager personnel nazana yo okosepela Kalonge osepeli. Congo Promo TV, toujours en direct. Holanda, la Portonos Belgique, la Portonos. Ouais, balobi Raf Ngindu, Congo Promo à suivre. Come on, Yambi. Toujours idéologie, babi Bolandango. Il solo, oye, ok, et simbi. Aspect. Te, ma solo c'est